La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko nanga likambo ekwei bandeko likambo ekwei bolamuka likambo ekwei ya makasi ono zotikela bino tolanda sikoyo bakangi minduki na ndaku ya Olive Lembe Kabila biso so toyebi Olive Lembe aza ex mama donc ex présidente donc ex mama mokonzi ya mboka ex mama mokonzi ya mboka bakangi ye mama Olive Lembe mama waho mama ni mama kande boyebi bauti kokanga minduki ebele na kati ya ndaku na ye siko bino ba boloba ko mama Olive azaka bien mama Olive azana makambo ya politiki te mama Olive kutu mama Olive bandeko nanga na otikela bino bolanda makambu eye somo makambo ya minene toyebi te eske a la prison toba ke kotike ka na ndolo kuna ba pesi mwa place moko boye toba kokanga yete tolobaka boyo kakande baloba ko mama Olive moya bakanga ezate mama Olive kutu azana asala na mabe moko te bandeko ya minene ekomi alors nautikele bino tolanda vraiment histoire ango ndenge ebandaki naloba na bino mokomsusu likambo ya hôpital HJ nalobaka na bino nasi boye ba hôpital HJ eza na Kinshasa na Limete. Hôpital HJ eza hôpital oyo mama Olive apesaka ba comédien ba carte bakenda kozwa ba traitement kuna ya ofele bandeko nanga makambo eza tala ebele alors naotikela bino tolanda nanu histoire yango bien après tokoya na continuer kobetela bino histoire ya hôpital HJ mboka na bisoko pour le lombo kanabiswe koma stable pour le lombo kanabiswe bonga esenga bato ebele bazala te esenga bakonzi ebele penza oba vandela mboka Kongo ba opena bakonza kawana openza bazwa kambongo Kongo bazala te tozala kana bino ato yo kaka bakangi minduki na ndako shada yo minduki ebele be nanda batango nyonso bakanga basala na bango biloko nyonso bakanga toye barate batango bomona ka bosala na bango pe lokote bokanga ndeti mama Olive bokangi minduki ebele na esi bino minduki ba marka sika ebele en tout cas na oloba mingi te bandeko nanga natikela bino tolanda explication claire. Alors na pesi mbote na bandeko bolanda biso bonjour bonsoir na bandeko bolanda Ursile Botelwa TV car ande boyebi tolobara toujours bonjour bonsoir yango vraiment et dépendara na ero kolanda biso donc na ero zolanda Ursile Botelwa TV ndoko yebo kozwa bonjour topé okozwa bonsoir. Bandeko nanga na invité binyo sobo s'abonner kande tolobaka so ezambala no ya liboso au koti na Ursile Botelwa TV en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner ndeko ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile salakate pe ezamukie mama azo sepelate na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama ona ba problème ya mabota fibrome, trompe, kiss, règles abondantes, ménopause, attaque, commune à 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, salina solution, na gavke, ona loposo, totikali simate, vergete, abengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kakana
5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela nongo s'abonner nzamba lula opambola yo donc au s'abonner au commenter au liker au partager nzamba lula ako pambola yo et puis ndeko ozoko s'abonner ko bosana te tango s'abonner activer les biso cloche ya notification pour que prochainement tango tozyo na ba vidéo na biso ekomela yo esika nyonso okozala donc activer les biso vraiment cloche des notifications et la famille Kambulo qui t'a grave quand de tout le barali Kambulikola li Kambulikola li Kambo tuni opesimbwa mbwa boyi en tout cas Kongo na biso nzamba kita sala Kongo na biso penza ekomika totia mabondeli nzamba kita sala posoki nzamba salite pasi pe mawa kande boyo kakatulubaka pasi pe mawa pasi pe mawa papa na biso Fati Beton fongola misu mboke ezo kende tozo yaka tozo lobaka AR nyoso Fati Beton fongola misu Fati Beton fongola misu mboka ezo kende kaka boye tokoya kozanga mboka na biso moko tokoya kozanga mboka na biso moko lelo mamuli va komi rwandaise mama nanga ye lelo mamuli va komi M23 bandeko natikela bino tolanda natiki la bino non tolanda na boke bino sotiela nga jema bien de konanga nzaba pambula yo wana pesi mbote na Madeleine na Keita isiko zali ba gros bisous mama na biso mama Yvonne princesse Alegria en tout cas mes condoléances na famille Mobimba nzamba lula pambula bino nzamba lula za lelongo na bino apesa bino makasi alors bambote na nga na linda bukulu ya balinda mbote na papa na biso Putu Machalaba depuis Grand Central balobi Cape Town tombé donc papa na biso Machalaba bambote na yo esika o zali alors ndeko nanga partager lenga vidéo o na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger nzambe akopambula yo ngalo baka soki toye na basangwa mboka soki toye penza kolobela likambo etali mboka na biso Congo bandeko nanga esenga to partager bozala ka wana te pono partager ba vidéo ezanga tina ba vidéo ndeti aboye o bomoni bino moko toye kolobela penza likambo o ezotala mboka na biso Congo alors esenga to partager pour message oyo ekoma na bandeko ebele bayeba eloko nini o ezoleka na mboka na biso bayeba eloko nini o ezoleka surtout makamba minduki o eza ba ventir te bandeko nanga minduki ekende ko se retrouver na ndaku ya Olive Lembe ndenge nini epi moko te bandeko tolanda na bokebi tielanga j'aime bien alors ngana bino tolanda ensemble tolanda moni mambango bandeko bakangi minduki na ndako ya mama Olive pusana na yebisa o ezalaki mama di mama na yo omoni bomoni mambango bandeko bakangi minduki na ndako ya mama Olive pusana na yebisa o ezalaki ndenge nini yaya boyebi moto oyo mokolo hôpital HJ Jakarta soki Jakarta soki gratana boyebi kaza na ndolo bakanga ye voilà alors ndenge bazo sambisa na ba enquête bazo sala sur ye sur tobenge kaka HJ enquête bazo sala likolo ya HJ na kosamba bazo sambisa ye disons ko tuna ka ba question wana et pour ça qui ba enquêteur ba koma na ba place nyonso o ezali ba local na ye ba domaine na ye ba place na ye disons
ememaki bango na site na ye moko boye place yango il paraît batekaka bamoto epuis adéchargeaka kuna baconteneur na ye oyo eutaka na mikili ya libanda eutaka à l'étranger. Qu'est-ce qu'il retrouverait là-bas bandeko na nga? Kuna baza na système na bango ya filmage batia bacaméra na bango na bakwe nyonso. Selon bango le batiaka bacaméra batiaka yango mpona batravailleur bayiba te badévie eloko te bafongola mpe bacarton suspecté. Ntango conteneur ezalaka déchargé soi-disant bamoto moto ekotaka na baconteneur wana tuka mboko oyo Congo pardon mboko naesaka bino eza na makambo na basekret mosusu oyo soki ekomi kobima bato kopanzana. Service ya douane bosalaka nini? Ou bien boza bacomplice bino mpe nayebaka te? La police bozalaka wapi bandeko na nga? Ndenge baconteneur wana ezalaka dedouane ndenge ekotaka na mboka ti ekendaka kofungolama na kati ya basiti wana nga na tozalaka te. Mais batravailleur baremarkaka ke bakoli ezalaka disons scène 2 mosusu lokola bango bayebiki bazokitisa bapièce détaché ya bamoto. Ndenge nini bakarton mosusu tofungolaka te totiaka yango à part epuis bayaka kozwa yango bacharge yango lisusu na conteneur mosusu edéplace à partir ya wana ekendaka wapi? Eloko epose baservice bakweya na minduki na moko ya bandako ya mama Olive ezali bavideo de surveillance oyo ezalaki na site wana ya mondele oyo Jakarta soki Jakartine batali na bavideo bamoni même scène décharge mezo salama bazokitisa bacarton des cartons bacarton mosusu eki na gauche bacarton mosusu eki na droite oyo kaka ekendaka na droite. Après recharge kango lisusu na bacamion to na baconteneur mosusu ekendaka wapi? Na kotuna ye kotingama ye suka baye kolandela bake kokuta nano na résidence moko ya Olive Lembe ne place ba pièce détachée wana ekendaka kovanda. Et parti mosusu ekendaka wapi? Na ndako ya ye moko mondele wana ya HJ na moko ya ba résidence na ye. Ne par là baye ko comprendre. Souvenez-vous une fois na yebisa bino awa ke bakangaki lisusu minduki na ndako ya Shadari. Mais attendez, ngana lobaka bokonzi babatela yango nayebi te pouvoir oyo bosalaka baje ya mayoto bia lisolo ya kireku na bokonzi famille pouvoir babatelaka boza na bino na pouvoir na maboko mais on dirait bozoyeba na bino kobatela yango te tuna nanu bakonzi na biso bobanga certaines personnes na mboka wana non. Maintenant baye ko se rendre compte que même sorte ya minduki yango wana pe kaka o bakuti en pièces détachées na résidence ya HJ ya mondele wana indien wana et puis ezali kaka même minduki o déjà ils ont rassemblé aussi c'est-à-dire reconstituer yango ezongi munduki mobimba ipa ya ye moko mama di mama siko zaka mama di mama ya banani ya ba congolais o bosombela kabindu ki popo boma mama di mama balobi pe ya bakisi pe mama waro yo penza mama waro te mama waro akoza na minduki te mama waro akoki kobomba minduki te mama waro akoki kokota makambo wana te po azali mama ya kimia mama ya boboto mama ya mawa mama ya pe nzoka ne mama waro akota makambo wana. Dernièrement kamutu moko azali kotunanga pona nini bakangaka mama waro te nga lobaki bon peut-être batiki parce que d'être lobaka infraction ezaka individuel mais mokolo bakozwa ye na faute grave aokende siko yango wana tomona mama waro akende tomona mama waro akende omokama te soki Shadar botika ye mama waro botiki ye bozozwa bato en flagrant délit bozotika bango na normalement
Parti politique, il y a Joseph Kabila, PPRD. Il fallait élire-moi. Il fallait bobo mayango, bo kanga yango, eyo kanalisu souté, parce que mon colonango, yemoko, président de la République, Fachi Beton, alobaki que Joseph Kabila, yemoko, mon colo AFC, M23. Tango azalaki na Nupamba, azalaki sénateur à vie, azalaki couvert d'immunité. Maintenant là qu'il est reconnu chef ya rebelle, c'est-à-dire bah immunité quoi na mai wo. Ko banda na pe perdre na ye, bozela kanini po bokanga yango. Biloko ya Joseph Kabila eza kosala nini evandi wana. Na monoko bokangi, eza makambo kokangela biso na maloba te, bokanga yango officiellement. Ndenge bobimaka na télévision bozwaka parole officiellement koyebisa biso que ba bien nyonso ya Corneille Nangaa ezalaki saisi et botiaki yango vente aux enchères. Yango pe biso tozelaka toyoka communiquer wana te. Oyo ke bakanga biloko ya Kabila, bakanga Kashamata, bakanga Kingakati wana ezali dans les zones dites de gens. Ya gouvernement eza place ni. Tozalaka na sérieux biso moko. Ya boy pe moto moko ya bisanga te, mboka eza na bitumba koloba bongo te. Nalobi. Nalobi. Bokondi babatelaka. Des fois, tovandaka, on vous comprend pas. Bon. Gouvernement. Mineta Costa Mutamba papa. Yope oyaki awa. Papa. Oyaki awa oyaki mbangu. Neba tena na frena yo. Neba tena na niatisa yo frein. Okoma mol. Okoma peka kabongo ndiyo po mela mai wana oye komisa kabino du. Konsa Mutamba bando yi. Oso kangi nani? Osi okangi nani? Même na makambo ya mineno tozo yoka tozo mona. Nye. Yo pe quelqu'un t'a ensorcelé? Papa, Mineta. Peuple ataki motema lobi cette fois-ci. Quand même. Tozu mutuboka zan esprit vous voulez. Quand même. Mutuboka aye na allure mosusu ya jeunesse. Na kati ya gouvernement oyo. Le cheval de bataille. Tozo sonné sur na matoi na bino. Bokonzi baba telango. Tant le peuple a l'accès qui assassine Manabino, mais le peuple mutasala qui bouclier pour protéger ce gouvernement et son chef. Alors, vous l'accès que vous êtes des battants, vous êtes là pour protéger la nation quand même. Hey, mama di mama, nayo, omoni omoni mambango, bandeko, bakangi minduki, nandaku ya mama Olive. Musana na ebisao izalaki ndenge nini. Yaya. Pour biso nso tozana tozomona mahamu nyonso mamo asali pe asalaka lelo yo boki mamba minduki mama abombaka minduki na ndako moto akendaki kotila ye minduki na ndako te bakuti minduki na ndako na ye soki bakangi ye ezala charnema te biso mpe toyana biso tomona présence de l'autorité de l'État Namboka wana bato mosusu bakoki kozala neti bazalaka likolo ya mibeko te ça passe pas biloko neti ya bongo quelque part balobaka respectez-vous faites-vous respecter po bato barespecte bino mama oyo akendaki Goma awa bisika azalaki na Goma wana ezalaki na ngambo ya FRDC akenda otala bawazalendo mais azalaki na ngambo ba M23 oui akenda kopesa bambongo na biloko na ba M23 oui sima nango azongaki ne na capitale oui ba inquiétaki mais là, ce qui te lobby, l'absence de l'autorité de l'État. Bon, c'est les gars, je pense.
bokote la bango je pense boyeb ça te que la donne en mboka na bitumba tiko lo babongo je crois boloba makambo 5 na ECC ba osala so ezalaki du temps de Kabila bange batia su makolo na bango na Congo te bange balimwa na nature to ba presse bakinda te mais na pouvoir oyo ya 6 ans ba oya na bango ba koti na bango comme d'hab et puis c'est tout surtout le biki l'état onimbaka bakonsu bo sepelate. Il y a des choses qui onga et sepelisa ngati. Dernièrement awa kaka ba service na bino o mindo kinanda kwa shadari coin ti coin asala ba placard na mur shadari azala wapi il est libre non ya onga na tuna bino iza na catégorie mo ya batu oyo bino bobanga kabiso to yebaka te to ezala nini quelque part balwaka faites-vous respecter pour que vous soyez aussi respectés. Batuluka ba Moïse Katumbi. Ba parti politique na bango wana ba ensemble pour la République, c'est ensemble contre la République et koki coexister les soutien na RBC. Non. Yaya, ils ont acharnement, ils ont vérité. Pour Congolais, on a probablement la vérité. Sur le but vérité, moto a soutenir Raya ko sepelate. Même Koloya ko ya na vérité alingi bino bondima. Vérité za wana que Moïse Katumbi pe M23. Tant Moïse Katumbi azalaki ko construire aérodrome na yeso ki ya Mulondwe. Aéroport na aérodrome na Iwana. O ekimisa Congo. Izaki pour quel but? Les longs de Montounion soit comment comprendre qu'Azaki ko sala yango en cachette na katia zamba. Pour Zaki peste moko ilinga ko servir na ravitaillement. Ya renfort. Kokotisa banguna, kokotisa minduki, kokotisa biloko amabe na mboka. Pour basala sécession bakata katanga. Bomoni idée yango ebimi na muno ya la donate, la dona lobi yango te, ebimi na muno kanani. Ya porte-parole na ye, ya Olivier Kamitatu. Qui baza na besoin basala un Congo fédéral. Ça dit bakata bozo ba parti yango moni izaki idée ya Moïse Katumbi batuluko ba Katumbi. Heureusement pas kimi la nae. Même ata ya kima bata bongo bazali bat bokotika ba bien na bango ba concession ba parti politique na bango ezala ko exercer li susute et puis bozo ba militant na bango bazo tabino molongi bovandi botala boza quand même un pouvoir si vous avez un pouvoir vous allez là vous avez le pouvoir tengeni vous avez le pouvoir en route parti le quoi peut perdre et qui peut exister les sous-soutés. Wana vraiment. Même ça. Il faut que tu aies quoi Sabino. Fachi tenda ibisa ki batu nyonso na monde yo kaka na Kinshasa te na Congo te na monde que Joseph Kabila est le patron. Ya AFC M23. C'est qu'au parti politique, il y a Mouta Bongo. Ils ont inscrit sur la liste des partis politiques. Ils ont en activité. Ils ont wana. Ils sont actifs. Ils sont membres au grand complet. Et puis, ils sont à l'aise. Au nom de leur autorité morale, ndenge balingi. Puis, ils sont essayer d'intimider. Balobi ba obata mal sauté ba osala makambo polele. Et puis bozo tala bango. Mais là tout le monde dit bobanga batu mususu. Franchement, ngai na sipota na ngai hypocrisie. So bozo kende bien te tobe bana. Na lo bango awa.
yeyo bino mo bobimisi ya minduki na ndako na ye bandeko bakangi minduki na ndako mama Olive bakangi minduki mais tokotala esika nini bato baosimba mama Olive bosimba ye te toyebi ke bosimbe te boza bino incapable ya kokanga motu lokola mama Olive boza incapable ya kokanga motu lokola mama Olive boza incapable ya kokanga motu lokola Shadari boza incapable ya kokanga bato ya Senko boza incapable ya kosilana na bato ya ECC kosukisa bango mais soki eza bakuruna soki eza peuple bobimisi banzaka nga nayebi te soki bozo comprendre te bablagaka na monguna te surtout likama mabele basalaka nango bablagi te batikaka kutu 1 minute te une fois moto moko azali en connivence avec aza de mèche avec barebelle il faut kokanga ye mbala moko bozaka mona bokangi bozobokola bango na ndolo nde bobokolaka mwanga chuchu bozelaka un jour chance elo opamba on ne sait jamais soki makambo mpe soki ndeni na libaye bazofungola bafungoli elsilile babimisi mwanga chuchu na comprenaka te quelque part moto nyonso oyo aza mokonzi jamais akolobaki nga na mokonzi na simba ya makila te mokonzi alola kutu na mabele asimba yango nzambe so osakani abomi na bible tomona baboma na orepete ka bokonzi babatela yango ntango peuple aza bouclier papa simba ye makasi sala makambo peuple aosepela nango ntina suka siko soki boyoki bakangi mama Olive likambango yango ka tolobaka ntango batie yo bato bavote yo président ntango bato babimisi yo eli ya peuple congolais sala makambo o peuple congolais kolinga sala makambo o population kolinga pour que yo pe owumela na poste na yo eloko wana bato mingi ya gouvernement bayeba eloko wana te bakonzi ebele bayeba eloko wana te bango baza wana kaso bakoti na baposte bakota na baposte mpona bango na bafamille na bango soki bazwi déjà poste soki na bazwi poste wana te tala nde bayaka koderange biso kovote bango mais soki bazwi kaka poste wana ekomi ya bango na bana na bango na bafamille na bango likamba minduki ya mama Olive ebimi boye bandeko tozotala biso pe tovandi tozotala toyoka eske baokanga mama Olive lembe to baokanga ete po eza na bango bazaka na bango baza ba intouchable wana toyebi bango batushaka bango te bango bakangaka bango te bango atandenge nini nani akokanga bango bango atandenge nini bandeko nanga nazoyebisa bino nani akokanga bango alors likambo pe kwei aepanzani déjà makasi na réseaux sociaux yebake population ezotala ezozela siko loi esala mosala nango en réalité loi il faut esala mosala nango tovandi pe boye tomoni te o eza loi mboka eza boye eza boye eza boye eza boye tala nalobaka na bino likambo hôpital HJ bondimaka te nga alobaka HJ wana emuto ana sima HJ wana ezaka pa mama na biso Olive Lembe bondimaka eloko wana te ntango toyaka oloba hôpital na HJ babimisa indien babimisa lokwa indien mutaza na sima hôpital wana mais soki olandeli bien soki okoti mpe na mozindo olandeli hôpital yana bien omona ke hôpital wana ezana na mama Olive na sima nango donc Kabila na mama Olive baza na sima ya hôpital wana mais mo bomona basala lokwa Kabila na mama Olive ndie bazala su mwasta mobali te ondie babeta na bakara ndeko nanga mutu akoso te bayebi eloko bosala bayebi ke na niveau otokomeli il faut basala moi semblant na peuple congolais na niveau otokomeli il faut basala bwe po bayabwe po bakende bwe bayebi nyonso wana bayebi nyonso wana alors peuple congolais zala mayele fungola misu siko totunaka pe yango bouti koyoka ndeko na biso ucholuba awa
ba constant mutamba nyonso wana bobimela kibiso awa bozokanga bakuluna kuluna bazoboma totikala pato omona esika boboma bakuluna ngo te tozoboma bango tozokanga bango totikala komona esika boboma bakuluna wana te totikala komona te tomona ka bukanga bango mais tomona esika boboma te mais bino boya kaka soki eza likamba bakuluna wana boye bopelisi manzaka boye tozoboma bango siko ape épreuve yango likambu yango yo likambu yango ya kabila ya Mama Olive Lembe boyeba ke population ezotala bino boyeba ke population eza pose emona réaction na bino na likambo yo boyeba ke population na minito otalela siko bino gouvernement nde tozotalela gouvernement fati bino nde population ezotalela en tout cas bande konanga nayoki na likambo yango to nayokaki likambo yango na seki kanga moko na bi mboka o eza na bato ebele na Congo eza pays moko eza riche mais na comprendre te ndenge bomemela bakonzi ya mboka bomemela Congo na ba aventure mais soki muto aza libanda ya nini ya pouvoir yoka nenga ko assurer bino makamba malamu mais soki akoti na pouvoir makambo nyonso bande ko assurer bino imeniko eloko moko eza te en tout cas nzamba lola pambola bino ndeko koti na Irsil Botelba TV so ezambala no liboso partager biso na Facebook na WhatsApp na Messenger nzamba lola opambola bino na loba toujours awa toyaka kaka kopanza sango malamu toyaka na biso te kofinga batu tozaka na biso bata barando wana te alors ndeko koti na chaîne na biso sunga biso na abonnement na yo et ozala bien donc o s'abonner o commenter o liker o partager et ozala malamu mingi en tout cas ngana bino tokutani à la prochaine occasion ce qui est Sumasia a zongite bisous bye tokutani à la prochaine occasion. S'il vous plaît, ndeko zolanda biso histoire oyo eza pona peuple congolais nyonso. Donc ndeko koi na lien oyo. En tout cas, kozala te ke ngana za mutu boyo toza na te pona bata kabila o bata nanyo toza pona République démocratique du Congo. Alors ce koza mwana ya Congo oza congolais de père et de mère mais quand partager biso vidéo et oza malamu mingi eza kaka pona lokumu ya mboka na biso gouvernement turo etelema botelema penza totala décision nini obokozwa pona likambo tokutani mbalasima tielanga j'aime bien bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.